Vous êtes bien, hein? Bamboti luna, utomdi vumbuka, luvumbukini bumboti. Luvumbukini bumboti. Utomdi vumbuka. Utomdi vumbuka bandeko. Leo na ke la courte, hein? Naza na rendez-vous. Tuta matiti na watu kisana omela. Oso mupaye ninga na ndako ya koloba. Ma Sylvie, wane zaka bakisi. Oyi matiti oyo. Na olax, nazo yebisa bino so matiti ni. Bomoni matiti za ya kokauka. Na osokolango. Na otopisa ngo siko na omela. Mais soki mutu ayika na ndako. Amoni ngande na bimise yango na place na jus yango. Yeah. Ede na sokolango. Na utana mona Kinshasa. Kamsu mingi babi matiti yango te. Yango. Achimai na nzungu, na milati. Bon. Nachango na wana. Eto kama ndambo za bien. Bomoni affiche. Ya mopao. Kofi Olomide Sonia Mbeli bachaka eliko. Ba beta ka eliko fite. Sonia Mbeli ba beta eliko fite. Sonia Mbeli. Bo beta eliko fite. Ndenga azabu epe ana Sonia na Mbeli bozana. Yo beta likofi. No mankenga mingi ya mikolo vyo na lamuka tongo soki na keku na koma ya 15h. Tangu na oya. Luka iliwa oya sala boy. Na lembi na ngai. Na so lemba. Bomoni Songa Mbeli. To tapote. Mbeli yango. Songa Mbeli babeta yango. So yo mutu makasi o boybo ya ko beta likofi awo. Songa Mbeli. O cheboy. Donc on omona ke Songa Mbeli ba beta yango likofi te siko proverbe ne buta pana. E buta pa kofi. Donc ye azani ka Songa Mbeli. Ba beta ke likofi te. Kofi Olomide. Ye me, to na posa na ye. En tout cas, botiki la biso vraiment papa wana vivre. Botika papa wana ya osala ba testament na ye pe moko azomona ba contre état moko boye aya koloba boye ndenge liwa na ye boye en tout cas botiki la biso na Kofi. Asa nanu. Ba temps ezebele. Magaza kotika ba testament na ye en tout cas pesa nga mawa mingi. Totalaki ba live na ye batumi totalaki yango na loyenge me nga na banda olanda makambo Kofi banda oloba ekotaki nga na motema ki motema mabeli ki biso ba congolais tozo bakisama na kati ya vie na ye na ki motema mabe nga tangu na yokaki yango na sepelaki te nga na yokaki yango na sepelaki te esalaki nga passe. Naza numéro ne me na kokita ko benga ete papa pourquoi yebisi biso bon na ko ata ko benga ete me na yebike aye komele noki tamso na ko benga mona pe ayambinga te totia ko participer na mabe totia ko pousser Kofi na ba stress ya ko vivre so tozo pousser na makambo mabe totika aza star na biso mboka aza star na biso munene. Ceux qui le tozangi Kofi, ka biso mo to bana ko poster na batu balobaki mabe, to bana ko poster. Po Kofi azate. Biso nyo to bana ocha ba photo na batu mabe na batu malama molimo epe mana kimia, me banda ko tumisa Kofi po akufa. Bozo contribuer pour la liwa ya Kofi. Asali binoni. Ni makamanga na zobusa na ki motema be to komi nango po mutu moko enregistrer ki mopa po lelo abimisi yango to bosa ni ke bato ya ko drag ke to ba draga biso
tozala pe na kati ya vie ukaki adragaki yango pe aboyi nebe matanga aboyi nebe matanga Kofi na genre na ye il faut ya kopesa biso testament na âge okutu 70 ans etikali soki 6 mois soki 5 mois po akokisa ngo na nga mama na nga aza na combien soki 75 ye moko abimaka ake kofongola bara azoteka aza na boutique ake mosala leta mama na nga omonaka naza na moto kata mama Sylvie na ana moto aza tala na makasi me biso lelo ba congolais star na biso mboka ya munene boye tokozwa mwa eloko tobanda kofinga ye tobanda kosakanela ye ata bana mikie tozwa koloba ni n'importe quoi mpona Kofi yaya tikale na zuma ta moke na solo mwa moke ka mwa minute mpona okenda nga rendez-vous nasi nalataki bilamba na nga malili se na mikangaki mpona awumela mingi te me lelo biso bakongole bato ya liboso tozolaka tokontribue na liwa ya Kofi mpo Kofi akobetelaka biso batestament ya liwa bakunda ye te tala esalaki nga pasi nayebisa bino place wana kuna bimaki kutelaka za life ngabi pourquoi tata wazoba donc bino bazalaki na loyenge boyoka banzembo banini bato ebele bazala wana na loyenge me nga mpe nazalaki kati na motema mpe nayoka nini Kofi azoloba pourquoi Kofi alobi biloko mais sikoyo gouvernement congolais azotala mpe bato bazofingaka Kofi azotala bato wana mpe azotika na ye star na biso monene bolinga bopeseka honneur mokolo ya kokufa ale boke kopesela biso palais du peuple soki nini bokopesela biso boke kopesa makambo nyonso abongo sikoyo mpe alobi bakunda na bango mpe ye te soki mpe ndeni sikoyo bosani bino bakonzi ya leta bolingi koredike mboka te mboka nyonso ebebi mboka nyonso ekomi bakulu na mboka nyonso ekomi pito pale moto ayebi ndenge soki na fongo na nga live na minute oyo nini tala mama na Enoki biloko akoloba mama na Enoki aye na ye kaka fongoli live na ye abandi koedike Kofi ye na fere ata bino moko ye mama na Enoki aza pa ye na pembeni mpenza ya Kofi o présent ye kopesa toli nini oyo akopesa pa Kofi obanda ko resouvier bato pona vosi yo ozi yango lokola bino nde boza ba matérialiste so to benga bino banani bato bosala ba analyse bino nde bakolo nango bino be bankolo ngangu bino ba yanka oye kovanda oye koloba pona Kofi na fere toujours bosala kaka ba séparation ba division pona biso bato bundulaka fere na bundulaka Kofi po botia biso na kwe nini bozotia biso na kwe nini po nakende wapi vraiment eza pasi tokomi bazunguluke mama na Enoki kipena na makambo ya Enoki yo kotika na yo Karine te kendeke no pa Karine po yo ne moto bengaki Karine numéro 1 Enoki yo moto bengaki Karine numéro 1 tellement mama no aza na besoin a réfugié a bwaka ngunda kote moko ezake bafingaka te kote moko ezala blende bakotelaka ye Enoki continue toujours pas Karine okende komata pa Karine abwakaki yo te Karine ayambaki yo po kende ka pa Karine kokoma teke lokolo komona mama na yo akomi kuna akomi chinoise yo pe Enoki tika non bino miso ozala ba chinoise kuna bino yo pe kozala kaka chinoise kuna kende kaka bino kuna nyonso bokende kaka kopotana kuna kende kopotana kuna Enoki kozonga te bokende kaka kuna po lokola ye anwaniki ni kuna po abana kosalaka bato mabe me yebaka pe toboyi te biso nyonso tozala mabe me mama na Enoki tellement yo komi muto a Karine kuna oke kozonga kuna na pa Karine yebaka ke makambo no mabe wana ozala na motema no mabe mususu Karine ako permettre yango te wana pe na yebisi yo
Ata Karine na ko finga kofi ko la makam. Oui to boy te peut-être ba wela ki ba makam na bango wana nso. E ba kanda na bango ya maloba o ayoka ki kuna na ba voice peut-être ya zongi ba réponse à bango. Wala makam na bango ba yeba ba sola na ba kofi, ba tamlo na ba kofi ba nini. Wala makam na bango na etalinga te. Nga peza na makam Karine na kofi etalinga te. Donc ba respect ka de to singa pa Karine pour za star. Ka nde yo moko Karine loba ke ba voice ba musicien bimate. Po yo Karine oyoka ki ba voice wana. O pekisa ki ba voice wana bimate. Po yeba ki makambo ezalaki na kati ba voice. Karine. O pekisa ki ba voice wana ngapa na yoka ki na live no loba ke ba voice na ba live ka nde ozo mata. O ke ba voice ba musicien bimate. Kan o yebisi andi ba voice ba musicien bimate. Po ba musicien bazana ba fan. Ba musicien bazana ba fan. Ba fan na ba bagoya koloba bagoya kosilika. Karine o pekisa ki loko wana. Mais tellement ba voix bimi ou s'afficher caractère tiara na loba mais ba rapé ba fan siko ya kofi ba siliki ba sepete la makambo wana ba papa Laurent Sokoko ba siliki ba noso en tout cas yo oza bato yo kutu bozanga na kofi yo makambo yo ndoi bosala ba clip to mona bino bozo solola bozo seka boza pembeni bosala bémission na kofi vraiment yo moko so wo pese respecté bo ba nan ba opé respect carré po yo ne mudozala na ye. Yo mdo pesa ba sentiment pe mususu pesa ya kofi beto ko pepe na kofi za yo Karine. Siko yo mko pe bate na papa na ba margata lelo ye o côté ma lobso ko finga. Vraiment eza pe na mama kamso o ko takina yo ko pesa ba release mais ya ba mo ya kizo bate ya kizengite wana nde o tusha ki mabe. Po yo ne mdo zala na kofi. Na ndenga benga kabino bosa ba promotion po ba promotion ezala na ngo kaka. Balukaka bato na ba promotion pour ata lobi ke star moko te o star soki muta fingiye star ako kangela mutu wana kanda te ata mutu wana moni ye il faut za la pembeni na mutu wana non ba star il faut vraiment mamaka mususu ko permettre ngo te vraiment en tout cas faut faire très attention ponde to za la boye tozo ça na biso bien oui mais ba tozo batika na ba tâche ata bo lobi ke na kolanda te kofi azana ye bongo ndenge za bongo akomona ninga akopia ninga mboto bongo na miso bato akobeta nkarai ko sopa yo ya ba fani o bazo mona ba fani kofi o ba mona ba onka mutu ba kolanda ba ompeka mutu ba ko ya ko salo likambe amso ko yeba te tala mokila ngo ndenge kongo tala ba makambo ba complot ba ana ba osala na ba anji wana. Pour sa mission. Andi wana un jour. Toko mona ke ba kozonga na kana. Ngata mona bisa benenge andi wana ko koma kalate. Toko mona na ba réseaux sociaux nga koma soki konke na yebisa ki bino na sala live li bosoti. Avant to yo waki ba audio ya fani. Pardon nga na sala live. Nga ma balo kalate toko mona yi. Kalate tozo mo po bali o aloba kaboyo. O azo bisa ba voice. Bondi meni ngati. Nga na loba na ata na zala na 2 personnes en ligne. Ata na zala na 3 personnes en ligne. Mais makambo na nga na loba ka esala makaneka basali nga na za muto ba vision. Na mona ba makambo ka na so ba ka likambo. Ka nena sibino andi wana ba ozonga na ana. Ba yeka basala complicité o basali ba traumate bato na kata réseau sociaux ba laksake andi za mwana mvwama amona ngambongo basi ba ko apwa ngo dia ba ko apema ki pelike se ba landa loko ba yoka ke mwa mbongo ba na kolanda po basali ba wa maza ba warrior ba uti ba ona ki warrior kuna basali mission na ba ondeni ba kosala mutakala penze bima ba voix sa vérité faisal po ka ba bim sa voix sa kofi bo so ba ngoti mission nyoso oyo ezali po ka voix wala ne ba préparer ka mo ebima ana ba no mo ande ko bim sa voix sa kofi te basa la quoi moi qui joue bazo tricoter batu nyos sur réseaux sociaux ba tricoter bon pas mo bimba so que no ba dikamuloba o komi bois kalate mo ba no fond ba panel na ba no sala live yena mwasi ne so ba kiniko zonga na kona na mama na biso nzeta muselo ndei basali complot na bango tozaliawa toko yeba fe ya makambo. Esa mission, esa copie na bango complot, basali complot, pour que bazwa voix ya mopa wana ba bimisa. Et donc on a grave ba bimisi wana. Andi mine mutakala ngape na kondi make mutu moko peza boy ke ya sali ngabe te likambo.
po kanga kota lokola na tozo sala stade na biso oh stade yango eza nini mo papa che stade ti ata to koti 5 ata to koti 6 nzambe ndenge azopesa souffle de vie wana ndenge nzambe azobatela ye ata to koti 6 na stade wana ya roi Bordeaux soki roi Bordeaux ata to koti 6 ata 4 essentiel na livre ya Koffi Olomide o azosalaka na mokili oyo a participer essentiel Koffi Olomide livre o nzambe atindela ye mission na ye o nzambe ye nango na mokili ndenge ayembaka bongo ndenge aza na succès na ye ndenge mpe mopa okufa na succès po mopa okufa te ke succès eza so te akufa kwa ba evoluko te akufa te lokola bajana na po jana na zwi succès na mwana na ye Gims po succès silaki nango mwana na ye tellement nzambe asungi ye pam allez amati ce succès akoma kolanda succès ya mwana na ye ye eloko mosusu boko ba Koffi tata mobimba tala ye moko place wala ndenga lobaki ah non Koffi Koffi olingo bomanga Koffi on parle tu as ça biso boy pardon mon pa otika kosala biso boy Koffi Olomide ti osala biso boy pardon zalaka na ba o biso tolingaka yo Koffi toza wana mpona yo obi mopao amoka lela me akali obi mpe makambo mabe oyo bato ozosalaka bato ezokotaka bato na mitema ezokotaka bato na mitema ki mokolo oyo bozolobelaki Koffi aza mokolo bamikolo ni baza ebele banyoka alongaka ebala mwana 30 ans aza mokolo ya Koffi me yokoki makambo moko historien héritier Mambweni atangi bamikolo oyo baza bamikolo ya Koffi oyo bazovivre ntina lelo oyo bazovivre ntina lelo oyo bino bomona Koffi wana tata mobimba koko bokome kobenga Koffi koko nini Koffi aza koko nini bande botapotelinga pardon nazwaki appel koko obolobaka koko Koffi aza koko namonaki héritier Mambweni le historien oabetaka ba histoire ba musique bokota na légende kuna bomona ye na légende 223 kuna abetaka masolo ya musique ya bancien mpo nalandaka ye mi mpo nayebela natindelo numero na ye eza na légende so bakoti kuna bomonaka héritier Mambweni otosala live moko awa zela mna tiela bino ma place soki na omona atingelaki nga live bozela atangi bamikolo nyonso bino bozomona Koffi yango lokola koko na bino bobeyake koko Koffi oh koko Koffi likambo te aza koko problème ya te me kikoko bino oyo bozobengela Koffi ya kochola eza kikoko moko ya kochola wana nde yango te wana nde eza mabe bokobengi kikoko bongo te bozala na chatina ngapo nazobina na pe na nawe tena makasa ona ngati wana ko bande ko baza wana bomoni makasa ondenge komi bozela moni ndenge tiango eza ekomi ka lokola ti makasa wana na chaki okay yango wana makasa oyo eza makasa ya mbunzi mwana nusa série 7 ata série 6 ayebi makasa wana mbunzi ya mai ezalaka mai tubando tekizango mi tanto ayeba jane fi monde comme tinanga donc baselenga na kina yaki nango donc so vous avez un problème ba makila ba circulation so eza bien donc ezaka ndenge moko na matiti ya la fleur ya ngai oya rouge
Donc so on a problème ba circulation ba makila o pe ande rapide ngana koma un morceau na otonga so na vandika ata moi ibanga na za otonga so na vandi au moins 7 heures de temps na machine et na au sentir mo makolo ndenge e vandi et sali moi ko vima muke mais na koma ka vana ke de kin makolo mo koma ta na vandi ka 1 heure de temps na koma sentir makolo zo vima ta ba numéro na na changer ba numéro ya ba sapato mais tant on a quelqu'un Kinshasa tant on a compte na famille papa na yebisi bango ne ba salinga matiti oyo bandeko banda na zonga poto ata na vani na machine ata 5 ata 4 mais dans ces cas tam sous na voyage ou bien na vani moi place au mama ko le sali kama et vimba ranga société bandeko nanga makila na ndenge zali ko moi na boda ngana zali mamke ya problème makila moke rien nde na bazali pona basopesa ba vitamine mo na banomela mike na kende ko zwa na hôpital banana bando mela matini nande santé na mapeza e koma ngape bien po oyo matiti so bozala matiti mbunzi e koma mbongo na kini bakoma koteka mundu kola pondo babuki matiti wa mena zando munene so boke kona na bazala mona ba oteka matiti mbunzi yango boleka rango te eza santé ngamo ko penza na yeko mona na nzoto na ngai sala melinga do mama titi o mama biloko ya komela mela baluka bokoko totika yaya to koma kaka ete batia mindele kasi bango pe bazwa ba matiti bango de koti na ba izini ba salam makasi nyo se sili mengande na chebo tala ndenge sala soko milion ka boy pa na meli boy na lekisi ata 2 semaines ata suku net kutu boy bana na melango na salita 1 mois na melango sote lelo tellement ngama l'hôpital na mela mikolo tellement na zongel pekoto. Voilà la famille ngana kota kito sola likepuka pona makamba Kofi na tela bino les historiens nani botala ba oyo bazami kutu mikolo kutu Kofi bazana kati ya mboka Kinshasa kuna o bazali o bino fobo lobaka ke bango wana mikolo mais bino bobaka Kofi koko bo respecter Kofi botika mutaka azala koloba pona bakamuna liwa to aboye ba congolais lobi koma na cimetière na ye tala bakene ko lakisa ka musapi tala bu Kofi olomide ba oba ko tchola ba ke ko tchola ba obi ba koloba na ndenge mabe ba ke ko loba oui ba bonisa ke toli weza kati na ye et ti mamboni on peut en place à tindre la kingango boza na tela bino ma place wana nde etia lobaki po mama ka musu photo yeba ba histoire ya Kofi ezaka te to yeba ba histoire ya Kofi soki aza sosote etia mamboni ngo wapi ezako to koto téléphone est-ce que na yeba on a 223 vous en a kota na YouTube zama wapenza ba respect eza sosote photo pisa ko to Kofi ngo respect makasi aza nde ye wana to tikali na ye amona baba congolais banini bolinga bosala ba tapage okake Kofi aza soute nde bala bosali ba tapage eza mawa trop yango ozela tapoter la famille. Otala kata na jona mbongo tabiseno ndina ke poto bojo ko na kusala lelo soki na ye ti lelo papa wemba dize na place muke na ozonga na nini to tapoter on a toujours assis tout na kata Bruxelles quoi sabina wana ni ya soutenaka yo abuba masitu na Bruxelles quoi l'escalier à Soukara on a fait un abuba masitu c'est le beau bonsoir bonjour
Là, c'est qu'on appelle, et ça, on a bien en tout cas. Ok, merci beaucoup, Héritier Mamoueni, le message est passé. Alors, rentrons à notre histoire. Alors, Bato Bazaki Kofi Olomide, les gens de la musique à Congo et Afrique Mobimba, a programmé à ta date moko pour un concert, il y a mourir, peut mourir, sinon surtout, tout début, journée à Saint-Valentin, tout le monde a qui absence totale, il y a Bozali Sami à Kofi Olomide, tandis que Bato Monsieur Toyebi va mettre en musique, le roi Aruma, le roi Kofi Olomide va faire la date. Qu'est-ce qu'il fait? Kofi Olomide a la date, Kofi Olomide, bon, c'est ça, le mois de février, comme mois de février, là, moi, à Saint-Valentin. Mois de mars, c'est le mois de la femme, il y aura des programmes. Kofi Olomide a répété. Nama Massina Pessi Barombo de Passe Baza, la meilleure chanteuse d'Afrique, le mythe Kofi Olomide pour tout le monde là-bas, la légende, a tiré la combo. Il y a un mythe Kofi Olomide a répété, a préparé ma blog et télé, la nouvelle Lélo, à 18h, il va parler à Roloba, à repasser un message, je pense que c'est Badia qui vient de révéler. Bateau va mettre une nouvelle dans la bonne beauté. Bazala barumba barumba oyo emballé puis barumba te barumba ezati balisi abeta idata lo na na beta lo ebite na sideka ta moko Yana Mosaka aussi aimba ine mutwa nazala kiti wera sadi so to beta maswa rumba boro chaka mutwa no chaka nazala mweni ala di chanson ya rumba te mamweni no babo tena ba seben ka ba je ba marka ba fina msuba ba raja kula mais so to fana ba chanson oyo ko bercer ba tempa ya batu mutali ko filo midazate. Apparemment, le Moutaledi Kofi Olomide, oui, Kofi Olomide, il a fait. C'est un nombre de belle chanson, ça, na bêti sonnette, na frappé na porte. Est-ce que sonnette va bêter à amour? A début le rôle à moi si naé imperméable oyo a fini granata ou malili. Est-ce que nous moi la maman le balé ko kota la chanson so yo na fait singete ya de orga me kota tina kata. Héritier Mamouini. Azala ba chanson te oyo ko tenir ma ozuma balo emba nzemo. Yo orga me kota na kata chanson la place singeta. La bangala e bindule. Il n'a pas de chanson. Tout ce que vous avez fait il fait un travail bâclé pour ces pour s'acheter des mercos, on avait un travail bâclé dans le cas bon hôtel à terre, mais ma chanson, le roi la classe tendresse, le roi la dolesse, le roi la maboula, et ça la date d'inspiration. Voilà. Pour ceux qui ont 10 ans, autant que la rumba moi ouera, ou bien dans la fête, tu vas la barre exacte. Mais sauf que la fête, tu vois qui bouge sans pipa, tout ça la biso bien. Ou qui va tindiga le kito. Ti, hein? Si me coli, ouais, bah DJ va ça là, moi, bah, kata fumbwa. Kata fumbwa, ouais, ce que le monde a dit, petit, on a payé go, avec moi partition, on a dit, asa mouta senti. Petit, on a? Petit, pour aller comme musica, na la rosa, tata. Il a tout ni canadé, madame. Abeta senti na ye. Mais dans la chambre, on a dit, le roi, université, zate. Mais oui, on appelle ça avant. Banzé Molroba Koukoulou, 13 ans à Yabou Manidolo, accompagnateur à quartier. Mais à chanter qui avait chanté ça, c'était Weranson. Il a parlé. Quand on parle de moi à 13 ans, on va la voir, on a payé ça $30. Ndemone papa m'a fait ça Pascal pour bon temps pour la maman. Lelo nakanisi mingi mama nyundo. Aïe na cassette ayo qui chanson binonga na voyager. Dans voyager dans un peu pressé dans le valise voilà ma musique mon dieu ben grand nazo kanga valise dans voyager lobby to sur la lobby et là on a salé le sur na yé après c'est $100 après c'est $100 Pascal pour besoin Mamoueni yo bongo et là on a salé là papa il va ce sont des choses là le baraba. Ce sont des choses. Les barrassés, les beaux, la dit qu'il y a là. C'est ça. Et moi qui bino. Pour me taquer. Maman. Et ça, c'est tiré bêta. Et là, parmi ma meilleure chanson, on peut côté la carte. Mais je n'ai pas bon, on non. Dès la kepoto, on a ça, les lots sont venus. Si les lots, papa et ma. 10 coca, Pascal Koba, Bassalé et le retour. Ce sont des choses où, voilà, tout le monde a eu ce fait. Bilo wala pour la très malin. Sur le pèse à vous deux beaux, pèse à les balais. À vous, il y a un sauté.
Alors, je monte au Vana, et pas papa, il m'a pas campagne. Petit mot à parler, je compte à la petit. Na au côté ça. Voilà. Au Pézara, combien sur le bébé. Pour dire, mon gars, va dire. Mais qui va la gérer au Yoksani aussi, ma touche. Ce sont des choses. Merci beaucoup. Là, c'était juste pas de passage. Alors, rentrons dans notre mouton et Guité Mamouini, Kofi Olomide, les gens, Abeta qui concerté et annonça qui bisoké à Koloba. Vous savez, il y a certaines personnes comme sacrificateur du villa, bon dirigeant en toi, ou Aglobi, Kofi Olomide, il veut parler à l'Ingatika musique. Est-ce que Kofi Olomide a l'Ingi a bon la montema selon Kofi Olomide a l'Ingatika musique, nous sommes avec ceux qui ont tika musique, avec la tabiso musique ou Dorian Mawete. Kofi Olomide va parler aujourd'hui, Ibouti. Kofi Olomide Bozela. Que penses-tu de cette nouvelle? Kofi Olomide a ma nouvelle, Adam a ma nouvelle Bozela, Batou Bozela impatiemment, ils ont là-bas. Wangila, ils ont là-bas Gaulois, ils ont là-bas villageois, tout le monde. Ils ont là-bas Wengemen, ils ont là-bas autorité à Moko, voilà. Te belé, aux a scotché la digité parce que c'est le mythe Kofi Olomide. Soit ils ont soit de l'Ofombo, soit dans les ministères, ils ont soit Tata Sampa, ils ont inaperçu. Mais comme il a Kofi Olomide, le monde entier, c'est la live, voilà qu'est-ce que le mythe va parler. Alors, la musique était parce que Jeannot Bombenga, Azan a 92 ans, Azan toujours, Azan bête musique. Et puis, vient Azan. Jeannot Bombenga, Boyoga est le historien lobby. Jeannot Bombenga, Azan a non. Combien? 92 ans lobby, à lobby n'est c'est le beau, 92 ans. A bête à la musique, donc, confier au tika musique, té. Bato ba ko confier comme ko tika musique. Non, confier au tika musique, té. Boyoga n'est pas autant à suko ba mikolo, o bazali, bolanda. Ya on a tiré la place pour na zo la histoire, na continuer ko loba. Place à ya mo. Boyoga historien n'est pas loba. Pourquoi c'est sur un moment c'est d'avoir? Mais bazola mon cas ça veut dire qu'elle a ma caisse. Alors ma voilà. Au Pézara comme. Alors rentrons dans notre mouton et Guité Mamouini, Kofi Olomide, les gens, Abeta qui concerté et annonça qui bisoké à Koloba. Vous savez, il y a certaines personnes comme sacrificateur du villa, bon dirigeant en toi, ou Aglobi, Kofi Olomide, il veut parler à l'Ingatika musique. Est-ce que Kofi Olomide a l'Ingi a bon la montema selon Kofi Olomide a l'Ingatika musique, nous sommes avec ceux qui ont tika musique, avec la tabiso musique ou concert Moko Yasuka. Kofi Olomide va parler aujourd'hui, Guité Mamouini. Kofi Olomide Bozela. Que penses-tu de cette nouvelle? Kofi Olomide a ma nouvelle, Adam a ma nouvelle Bozela, Batou Bozela impatiemment, ils ont là-bas. Wangila, ils ont là-bas Gaulois, ils ont là-bas villageois, tout le monde. Ils ont là-bas Wengemen, ils ont là-bas autorité à Moko, voilà. Te belé, aux a scotché la digité parce que c'est le mythe Kofi Olomide. Soit ils ont soit de l'Ofombo, soit dans les ministères, ils ont soit Tata Sampa, ils ont inaperçu. Mais comme il a Kofi Olomide, le monde entier, c'est la live, voilà qu'est-ce que le mythe va parler. Alors, la musique était parce que Jeannot Bombenga, Azan a 92 ans, Azan toujours, Azan bête musique. Et puis, vient Azan à moi, c'est la dame. Pourquoi c'est sur un moment c'est d'avoir? Mais bazola mon cas ça veut dire qu'elle a ma caisse. Donc la bête à moi si. Azan à moi c'est la vieille Jeannot Bombenga, Azan a 92 ans. Azan a 6 mais Azan pe na moi si nanda kala la moi ça la muka. A bête à ma gouda. Azolo. Ils verront pas banzete. Ce sont des choses qui arrivent. Banyo balon bazana. Mais Kolo veut bosser 51 ans, il veut bosser sur un warrior avec mon Kolo, soit un côté à la Baminiati, à rejoindre parce que Bagolo va aller s'arrêter. Il veut bosser à la musique. Il veut bosser à 76 ans. Cette année, a totalisé 76 ans parce qu'il est né en 1951. Dans la grande fois à Kofi Olomide. Dans la grande fois, il a 5 ans. Il faut 4 ans déjà la Kofi, il faut le 1954. Nous allons en 53. Kofi Olomide est né. Malgré qu'il y a la réalisation, il y a 30 chansons. La carrière est mobile. 30 chansons de 69, du 24 décembre 69, la création à Saïko, Silelo,
57 ans, 30 chansons. Ils ont échec ou bien réussite, je ne sais pas. Bon, pour le échec ou bien réussite. Ich habe gestern meine Steuer mit Textfix gemacht. Boyoki. Bon tapoter en live. Bino ba bien a Koffi Olomide koko. Boyoki ba mikolo na ye. O bazali bazakuto. Et comme il y a des Koko. Koffi Koko. Beaucoup de Koffi joué. Ande. Na achela bino so audio moko bato babimisa banzembo ya ko litanga na sisa ko melati pona ko ba ko meko lia na ko lia te po oya eti esili nango na achela bino ka boyo ka muke wala boyo kana no papa Jonas na place wa tindelinga boyo pardon boyo bi wa ben so gila ki lesi babilo mo wa lobi. Vous avez tellement à la paix pressée. Bon tapoter. Bon tapoter la famille. Vous êtes là. Génériquement, il a fallu un ça a succès fort. Libre parcours. Il y avait du Wenga à l'intérieur, il y avait du Psycho et tout et tout. 207. Oui, vous tombez tao. Et ça, il y a un sauce. Et là, il est rené sauce. 207. Il a pioché dans la chanson de Marie Nissa. Nous sommes le roi You the Best. C'est la chanson de Koffi Olomide Elixir. Nous sommes le roi Otto Tombe. C'est comme ça. Après, tu le roi Message. Et ça arrive dans Madilou. Il y a Franco, je crois, ou Simaro. C'est comme ça que je t'ai dit qu'il a parfaitement raison que l'album Naïe. C'est le meilleur album, oui. Parce que dans l'album, moi, ils ont contenu comme un bateau, c'est la musique. Pour petite musique comme ils ont on a déjà des mecs disent moi Joski qui ne peut pas limiter parler pour pas la quelques chansons et puis quand même on a dit sur pensez pour vous bête ça en dehors de ça il n'y en aura pas moi même m'aider pensez ma Koffi pensez ma Koffi Patrick Bakalos Fouta Diallo et Koffi soit pardon Puel ne m'emmène pas dans ton terrain là moi je te dis les choses dans le banayo. Si toi tu ne veux pas comprendre, bah tu vas comprendre. Nous sommes moment rappelé là moi moi braza bon. Nous sommes mbara ce qui est là moi suga so boîte la carte robot et l'eau. Pas plus confier là. C'est normal parce qu'il n'a rien rapporté dans notre musique. Et c'est normal bateau ya film qui bateau ba ya attaquer la TV. Bateau ba ça la musique na biso oh il tire là qu'on a retiré ba moi vous portant. Mais c'est de leur musique non il vit lui. Et c'est normal qu'album a les arabes et aux amis album pour et ça la marque pour Joski la Kati. Et ça, Marie, tu vas confier la carte. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est aussi légitime qu'il fallait faire peut-être du tchatcho parce qu'il est de l'époque du tchatcho et tu connais les couches qui se marquent par un famille. Personne, Moutoumoro Tabo est lié à moi. Ils sont prononcés à l'Iga, il doit redevenir lui humain. Ah, comment le gaz est humain? Qu'il arrête d'embrouiller les gens? Les gens gaz m'ont été portés disparu. Après, la soirée, il faut des filles, sur les hors, le salaire, la bêtise, bambam. Bah, Robin, on va s'il te plaît, si quand on a si ça pour l'obité, mon frère, n'a pas soit la réflexion, soit si ça pour l'obité, s'il te plaît, la vie de l'émission, mais n'a pas quand même, n'a pas réfléchi. Mais on doit se lever au moins, on est à l'aise, il fait à l'aise. Et puis on quitte dans l'autre, qui nous envoie dans ma qualité, dans la liste. Dans la l'aise comme d'habitude, désolé, sorry, à l'aise. C'est-à-dire, il ne doit pas lui désorienter les gens. L'image que lui nous a donnée, c'est l'image d'un extraterrestre. Un super, je ne sais moi, souligné. Non, c'est un humain comme tout autre humain, parce qu'à chaque concert en Afrique du Sud, Bassomba Diète, Bezaki, Choquez, Bassomba Diète, il a fallu qu'il y ait Flavo ou pas hier, mais et Bena Lissous, après il a dit autrement, il a eu à reporter les concerts. Lui, il donne l'image aux gens comme si, Moutouloa et Atika aux arrêts. Aussi, le temps, à ça, il vient même défendre l'autotune, retrouver les gens en arrière. Quand il y a la cabine, dans 5 ans, ou 5 ans, on va l'autotune. Ça va faire plus de 6 ans. Et puis, l'autotune, il nous fait ça, c'est là avant. Et puis, l'autotune, mission tutoriel, étymologie, là, moi, j'ai suivi Rouf en train d'attaquer ma période dans l'autotune. Il nous a même donné l'exemple, il a dit qu'on l'a mis en Chris Brown, il faut chanter, effectivement, on va les États-Unis, même, on va dire, Kingston sur Kingston. Il faut chanter la salle autotune. Il y en a plein comme ça, tous ces gens qui utilisent les autotunes et tout. Il y a même la fouille, la Oni, je crois, la fouille, qui a attaqué ça. Mais lui, il vient défendre ça. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas là. Je n'ai rien contre lui.
Moi, le problème, c'est que il doit arrêter de désorienter les gens. Ce n'est pas bien, parce que la musique n'est pas... La musique doit continuer. Les gens qui ont gaz vont être sortis, ils font des filles. Robin, on dit, vous comme attends un bête, au Korate, la pembe, au Korate, Robin. Et pourtant, Robin était un artiste complet, s'il vous plaît. À ça, là, succès, n'a pas à Tikaka, 2 vocaux, la maison mère, 2 vocaux. Robin, oh non, Colonna, ça a 2 millions de vités. Alomba. Si vous voulez, il est difficile à faire ma vie à TikTok, s'il vous plaît. Robin Omundi. Et pourtant, c'est un artiste et musicien de mon pays que je ne peux pas accepter. Ali, mon nom, mon peau, après, si il donne, moi, on a dit, bah, on a dit, oh, film, pas encore, mais film, moi, on film, attends, film, moi, je m'en bats, je m'en bats. Ah, film, Abraham. Aujourd'hui, il est désorienté, Abraham. Et pourtant, un chanteur, Aïma, Abina, un peu bien. Et puis, je regrette qu'Ibrato veut aussi emprunter le même chemin. Aujourd'hui, c'est le tour d'héritier Ouattara qui emprunte le chemin parce que, officiellement, il fallait le dire non, il faut aller s'abattre. Place dans notre monde. Officiellement, le Robin Omundi, le remplaçant par Robin Omundi, c'est héritier Watanabe. Qui veut maintenant faire la file, en fait. C'est pas qu'il désoriente les gens. Il a eu à faire un label, appelé ça espoir, si il est là, le label, on a un artiste moi Abimati. Même qui t'aime Abimati, si il est là, DJ virus ou virus. Allez, bon, DJ générique, mort. Na tcheli bino kaka bato batala maka muziki o ba mona ke o te soki mutu moko sali nzembo sali album ebimi bayoka ba son bayoka ba equalizer bayoka ba bass bayoka maloba bayoka ba guitare ndene zo betela baye ba makambo yango na tcheli bino bato lokola ba kilesi asali nyonso ba forme tali ke ba nzembo o bato nsu ba bimisaka eza nango livre ya Kofi eza nango makanisa ya Kofi eza nango ba boule ya Kofi. Donc ya nga na tchenga te muna lobi nga pe na tcheka ka ndenge to tchaka bino moko boza bayantu baya tête bino nde batu boyebaka ba makambo ndenge ezoleka. Voilà pour le kamba autotune. Voilà yango wana mesa na batu mususu pe bayembaka na bango na ngote batu mususu ba tchaka elika na autotune mesa na batu mususu pe autotune muna nwan ka ikota ko atazo kuma koko kala ko ba ofinga ko fana koko mais aucun jour mo pa wasi asimba na ebite so bino bomona peut-être nga na mona na nte na ebite so on pense asimba de autotune nozo auto mama si donc yango na bandiko na toza ba congolais to pesa ba star na biso respect ba makam oyo eyaka na ba réseaux sociaux moko to lo bata ba kisinjora wana bien sûr ba kabona na ba Kofi mais aucun jour kisinjora bimsa force à Kofi ba solo la ils en abattu belé ba vanda pemé na Kofi basola yo moi ta mukie nzete musielo mukie kaka o Kofi azuyo tankaka ya mukie enregistrement c'est très dangereux sikoyo okozwa nini omuteke ne ozana o perdre na yo kaka po connaissance basaka na ngote peut-être yango zapena mukolo muso ko zapena muso na likambo to problème te to bote ta ozu mobala ngo ya mvwa mawana ozo faka yo mbonde bo sala ba technique po ba congolais ba koya mayanga po bo lingine ba congolais ba koya mayanga po na garçon ana ba mona ka ke ya azana mbongo to côté la ye akena ba panel nyonso po ba côté la ye ani muntu lo vum bon le to suki wapi ba makambe comme 2 fois et comme 3 fois bino bozumo na ka mutie wana boko sisa honneur a Kofi na mutu ande wana ayene na réseaux sociaux ka mbala moko mutu abi masolo nyonso a réseaux sociaux abano mona ndenga ko bimela te asali histoire na asali film na ye aye lelo boya ye komi la kisa aye ko bima bozumo na pe wana ke nde ye penza da solo eza na mo ba complot to boye bango na suka biso to mona makamne boya ti na suka tanto akolo bapona mwana mobali o na lobaka lelo to suki wapi mais loko to sengi respect na Kofi aza mutu te so Kofi adragata lingi mwasi ata ko to kongo la kote la mama si aza mobali c'est normal bon yo mobali ngo oyeba kute so mobali ngo so ka sala ka peza solo peut-être yo muto kanga ina kata ndako mobali solo bazala ka bongo te yo mobali avant loka sinzili mobali ngo ke meka kata mwa libanda te bato libanda pe ba mona ke puissance ya mobali mobali surtout Kofi aza mobali na ye omona oyo nakina nani Marie-Laure nga na comprena te soki eloko nyo yinaka mama si
Marie-Laure nayebaka te po toke na oshite mpo na obima naza na rendez-vous à 13h na obima. Marie-Laure yokanisaka vraiment nayebaka te pourquoi bolingo mama si etumisaka na Kofi. Donc yokanisaka mama si yango na Kofi bolingo yango eza lelo. Tala ba photo ka ndenge lobike bazo poster pourquoi mama si azo poster ba photo oyo pona kotumisaka mutema maki ngandi moko atamusa zalaka na libala bwa nini oh. Mais zaki chanteuse banda kalati. Mama si va yembaka, mama si ayembaka. Siko tang bozo lobake nani, mopa upe bozo finga mopa uyepe na mama si. Ah, so botali bia ba jeune ti. Bili boka zaka mopa muta kola yemo mama si aotikala te, mama si pa aotikala te. Bazo ke na bango na bolingo na bango, bazo kola. Bazo kola. Bon, moi, la photo, oh. So, botali, la photo, oh. Bazara, ba jeune. Biso, basine, to zalara, mundo. Biso, basine, to zalara, boye. Muna, mutazana, banzoto, nae. Biso, ne, to zana, banzoto, boya, mboko, tumbuta, mboya. To, nuna, ravant. Et ça, na batumsu, bazana, babe, banku, amoko. Ni banya, ndeke. Amsu, banzoto, bako, kitoko, pe, mwana, lelo, banzoto, bako, préféré, amouan. Banzoto, kitoko. Mais so botali a mama sina Kofi on bel bazali ba jeune so bile bokelo lobela Kofi sindi wana aza mwana muke Kofi okeno bala koko ngo ya nini Kofi koko nini akeno bala sindi bile mwana sindi aza mwana muke bon mwana ka mama si aza mwana muke eza nzoto na kitoko garda nzoto na kitoko agarda nzoto kitoko c'est normal agarda nzoto na kitoko. Botala awa bango mibale. Botala nde bazalaki. Botala bino moko awa ndenge bazalaki Marie-Laure. Mama si wana na Kofi babanda na ye tongo. Aza mwasi ya lelo te. Ata baba wote maki ngandi wana azalaki na ndako mama si pa zala. Azala neka kate mazaki mwasa luzuta linga pe mbali ne minga zota pe formation na otala pe musala na ye azala ki ne pe na kwe na ye azana eka wana pe place kara po mobali toujours banda ko loba maloba ya banda ko bisa ke check for mobali ma pa bisa ke fa yo ka ye bele abane ko yo ke la mobali na ye ngana na ibike mbanda moko azala ka mwa pembeni puis na yebi po mutu wana pe ayebaka maki ngandi ayebaka mama si bien ayebaka mwana mwasi oyo azaka mutu ayebaki ota mobile bazoluka mbongo na mwasi wana ye ayebaki ke bakulukila nga mbongo nga na liaka ye makinga na ibeke o bakene lukila nga mbongo nga na liaka mama si aluka mbongo ye aliaka ayebaki siko ngai na mayele na nga so na moni mbanda moko aza pembeni aza ko déranger libala na nga tika te sangolu zako yaya sangolu zako na tikeli nini yango surtout lobi musala ezo benga nyonso bokende boy bokeno yemba boy bosala boy ba moko to ba dérangement siko lelo mutaboye kuninga zate muta aponi chemin na ye muta alobi chemin na ya divorce akei o pa aponi chemin na ya makama libala vandi. Où est le problème? Au boya côté la rabiso mama si non bon matiake miniature si ndia na époque oyo boy nani bilo moni si ni denga zani akolinga Kofi to Kofi mutalinga ke sur disque oyo ko si la raté donc bazana na bo comme ça ba lokola ba jouer na bino bo takaka bango non ba sala musala munene pona mboka na biso ya koyemba lelo so bozala ba musicien dans la kata mboka oyo bo mona ngo bien te. Mama si aza mwana mokete o mona ke bébé o te Kofi bala bébé te ata aza na Kofi aza mukolo mais aza mukolo te o bino bokanisa ke ta mususu boy aninga ke pe mineur te azali pe mineur te azali na 18 ans aningi siko boye la biso
makambo po bofinga mama siani. Bonjour Edith. Boye la biso makambo ke po bo laksa biso ke boye nini. Botika bakoba na bango bino bokanisa kata bobimisi ba voice wana. Nde bobimisa wana. Sindi kutu nengeza na kuta ko boya kofi na ba. Mama si. Tia mbano ba les nike pa makolo. Nika pa makolo bamba luka nde oyo. Makambo oyo zo koma nito yango ba peuple balingaka. To tapoter. Makambo opa oyo tozo koma na minito bazo tala mag surtout mkolande c'est toujours ande ko faire ko beta abeta ki mo répétition na yewana abeta ki apesa ki date ko fait apesa ki date obike batu bazo tala ka mama na ngai mama si ka ndenge za ko za na kanda mama si batu mama si kuta zate mama si azate ya to mona ka mama si abibela bezo mama si atukate Boko zela trop. Moi ça dit kango, moi si mo pe ya par hasard, mon bala nguta mso akotika la ngo mona iko to teta mso bolingo kate. Tala, o mona biso mso to na bolingo téléphone. O bi ke muto to kutana na biso te. Mais bo so la pe na téléphone ko, loko ba moi na mobile. Mais bo tika bino kutana muto wote. Mais so ba bandi ko sola. Alors, chat, comment ça va? Je t'aime. Voir même pas que peut coûter un peu dans mon toit na paye. Bon les bon meli pe bon kita msupe na restaurant. Mais na motema no azate. Azate na motema no yete. O motema no elingi. O salika po seplisa e tellement za fani. Mo ozomona ke mina. Bon so ki bazaye ba mbe ba lela ba mona ba tala ba mo pa wana bazana base bele ba lela ba. Obinze mo pa yemba na France na Paris kala. Moi sur vous Kofi qui a mouru pas Kofi. Na kata scène na nani. Wana Kofi na mikolo. Bandi bazai mukolo. Waninga musoba mikuli. Papa donc tellement moi si ayoki Kofi trop sentiment salé à yamba Kofi na kata. Na ibite bozo comprendre nzembo wana. Boye binani concert wana. Moi si non pas avec mutu mangala te. Ake ko yamba Kofi vraiment azo bana Kofi makamazo kota na micro. Basta. Mama si abiye pas sa star. Mon bal na ya za star. Yango mona sko mo kwa usoka bimisa misu makasi pa mama si po yekuti pa na ba mekati. Et pas maman si tu bon meka pas na ye. Bo sala ba je bo enregistrer ye po ya so la kana ye azakane bien, azakane play. Mais maman si pesa de Kofi, ko ka tokisi la monsieur ko. Donc yani ben ka do meki ko. Moi so ba peut-être moi si ne pesa ye wana pesa o pesa po na pesa moi si pesa yende muto. Donc ye pesa pas na ye, pas de blague. Kofi l'homme de pesa donc azo yemba pesa pour na kata sali moi si pesa ko kota pesa ba star donc ningezana ba lingi na mo kata msu na micro ta msu alule lo kana wakuta na kana binote lo bina ngoye moko nganet nga Kofi pesa nga Kofi oyo mwana bato mama mi na ko bima na ko kende wapi na ngo onga na bimaka nini ba geste ne ka izala kana azo sala wana mito ne sili na ko pe sili ba makama kala wana bana mama si asi akoma na palais abu pia ebe ba na ko dira ka bino kana ba phone boye mais mo pa on tikala pe ko monete ba Kofi na aro draguer lo ka na téléphone bo tikal pe ko kuta te bo beta ba ko dango to ba ko beta magoda ba Kofi bo beta magoda ngo wapi na Kofi bo beta magoda wapi aya aro beta po ye para ye aro zo allo ça va maman Sylvie donc c'est gana Kofi na solo 3 minutes te
La solane kata mususu kaka. Alors, ça va? Ça va bien? Comment ça va? Siko yo lingi ba draguer ou pas Kofi. Ah mon pao. Mon pao, foute la yo, hein? Vous aurez chambre de vous. Tous en bon na biso, de la yo. Ah mais, ça la qui clip, c'est normal peut-être à moi ça va célibataire. Ayo va c'est moi le lobako. Siko tellement et kamusayi po ya kamwa. Anima ite ko fa ko lobana ye. Au l'hôtel, banini, mais ko fa sala ngona ndenge aya. Aya na ndenge ya nje are na ndenge pipi ezalaki bile mo boyibi. Aya akomata maloba moko kitoko kaka po Karine azofinga ye po akoki gaz ya Karine te. Donc tellement Karine azotia panzi likolo. Yango sikoyo asali loko po Karine pa yoka un jour ke ye pas solara na Kofi bango ba Karine tellement ba bazaki pembe na Kofi Karine peut aller. Atakaka ye buto moye po ye bege oyo aza nyama mabe. Et loko voit même mama koko ndo bango ne bandele mama kongo. Série wana oyo série moko boye likam moko be mama kongo aloba na bise sotala. Ba makamu tozo mona na kata réseaux sociaux makamu ndenge mona na kato monaka. Nazali likam moko mama kongo aloba pona nzete musielo. Mama kongo aloba eloko moko ne kala kala. Soka sala mo eloko mo bi oyo. Ta msuta koleka Karine koleka. Toko yoka ya munene yango yo. Mama konga loba na nti so baza aso bayebi ngana matoi na ngana yoka ngo. Yango pe lolo a bude bino. Mama ki fitiri rene zaka na ki mutakala te. Ki fitiri rene na mutakala te yaya. Ata président mo wale anga bala yo batala bakamu nyonso so ba déjà que so leka na mutakala le vunu le baba comme so likamo o tikala ko bala te ba ventilo wana basali ba jeu wana basali ko kaba bimisa voce ya Kofi ba trikete batu nyonso ba sala ba jeu wana basali wana ba congolais mayele ba rêver bata ba biso oyo totanga na biso ba classe mingi te mais sagesse nanga na mona ki likambo kala complot o tsheba mutakala anje o tsheba mabelo o tsheba za émission oh totala ba filmete ozomona kete faut kota na parler wana mais faut draguer sur mwana musala sala ipana nyonso ko sala poko kota na ndako wana esa mission njete musielu na andi esa mission mais yebaka un jour yo andi so kozonga ka libala kuna ba shina mutu ba ko siri so beza dakaji to midie meka ba na live ko ozomi laksa beza ke ozomi tia beza boyale makambo esila ba shina ba ko siri so mangala ba shina ka wana okepa Karine yo bi Karine te mobali buta botsa ye mwana asili saye ata lelo batu musu ba zuo te ba botre ba omelu vunu déjà moi c'est derrière Karine asia tia poa asia asili saye yo kepa ba chinois kuna pe lobi na tribunal kuna vande ko no mona ba ko kia kukuma kuna ba ko no mona ba ko kia kukuma sare wana kimi ko ta ba chinois sara akimi kuna ko ofinga raisa te po raisa finga kaya monite koto na mona mama finga manini o nyoso c'est miena ke ko boka azili pa ba chinois mais Enoch otika ba chinois te kende no kuna déjà Karine yamba yo deso ba numéro 1 kende no ko vanda kuna pa Karine yo pe kaka kuna Enoch yo pe kaka kuna kaka bino nyoso mama ke kuna yo pe kende kaka kuna otika te Enoch exacte siko ke mama lokola ke ba chinois yo bana mama déjà si ozonga déjà pa ma Karine o senga ka bolimi sinenge o lobaka makamba nini wana o ozonga pa Karine Enoch kende pa Karine bino nyoso kaka kuna muntu kadia tinkwenu poyo po luka kimia na yo po soko lobike yo oloma kote kuna mama na tika po ya keko boaka refuge kuna otika te po yetanga za ko dresser batu na réseaux sociaux po ke ko tchaka séparation affaire ozo ko bongisa ngona na Kofi kipena makamba mwana noko
bango babundelaka bato bachinois babundelaka bato yango wana soki yake kima kuna mpo abike bakobundela Enoch soki mama na bino akekota kuna mpo approuve nene ya approuve soki banani nani donc Enoch kalanga yo pe kaka pa Karine bino nyonso kaka kuna babundela pe yo mama babundela pe mama na bango po soki ya mikendeli kuna po a neutraliser yo abike mwana lokola bayambaki ye kuna po ayaki asala likambo ya Karine babwakisa po bachinois liboso baboyaki ya bachinois vraiment baboyi bakoyama mama ya Enoch baboyaki alomi eloko moko akomi kosala kaka kinzorisa te aye kofinga sikoyo Evi aye kofinga Karine ke ale mama ya Evi boye en tout cas makambo pe na comprendre problème ça nga na za tout temps tata baloba na te nga eloko na yeli ana ekoloba ke Enoch pe azala pe kaka kuna pa ba chinois kimate po soki akimi kuna abana kosala ka tout po afinga ka mwana wana po ba chinois ko ba kotela ka ye mwana wana ko ba lokola zebra mwana o azo telenga na kati ya réseaux sociaux mwana o abota batika âge ya 7 ans 5 ans. Maman zo baza deux fois na âge ni. Banda 5 ans o atika mwana. Banda 5 ans nyoso o atika mwana na kola ye moko. Lelo yo se trouver mwana boye o bandona mwana. Ti atika pe mwana na bakanda elibala. Source pe alisora mwana na lobakate. Awanga ne kalbika mwana ngati. Lobe Simon lobi ngoke azalaka mwana asimo pe albe awanga pe mwana azalaka pe mwana na ete bande ko na bolo balikambo après boya ko korja ka kofi na fere oya ko chaka ke ndenge zawo kofi alinga fere te nani moi siku na kata ndako tamso ko tonga e tamso mbali na kata ndako to tongaka bana kuto obisimo to boti o mwana emo kuto tongi mwana e ba mwana mususu kotonga obe kofa tonga ya ndenge nini oyo zo ko expliquer ka bato bolinka milimo ba séparation ba artiste la biso bazalaka ko séparer ki mutema mabe oke ba kofi mutema mabe kofi mutema masiwa na boyebo oke yo kasi sindia kotika kofi sini mani ya boy bi kofi ke adraga ki mwasi mo na téléphone ale sini mana na nenga kola ne bonenga zala boy tina lelo ali aka eloko moko kofi olomide azo ebe moseka donc atiki na ye po ayoka audio moko boye ali natiki na tiki siko sani mama si otikeli mobali wana otikeli kofi siko nani nzete musi mwasi asimba kama kwela te suka ya likambo semba boya nyongo ya po modele ngala ngolinga nzete muselo tant que nous avons voix à kofi bisba ke we kofi beza draga yo o laxa na bato encore bono kabola ko ibo pe mkolo voix à moi expliquer voix on a tindela kinga après que nous a supprimer ngo ozo bukana tala bato ko ba kofi kutu ba draga ga njete muselo akotika kofi te ya tika li kofi ni oh wana mbendeni na atika sani après que lingaso mobali woko ek mamasi tango tika kofi mamasi atiki kofi ake lingaso mobali musupo ozala bongo te toujours ko finira ka na kolinga après so ka lingaso mobali waza so ozala pena ba histoire na ye non eloko ko séparer bon liwa po mamasi o supporta eza na bato ebele bakoka ki yango te batika so yende muta bima vraiment donc akoka kango po ye aza toujours aza tout le temps na mon part aza nous sona ko folo mide ye muta vana ko folo mide ko leka na basi no so ko folo mide azana ba muta vana vani na ko folo na ko folo mide eza mama si na chela ngate bomona kofi koko ani 70 ans yango azo so dans 6 mois 70 ans koko nyomba obera kofi koko ko chola bo benge koko na ndenga matondo bobenga koko na ndenge ya malamu ilobi na ngoye moko tika ngai nzambe zo batela ngai eza esengo na komi na age oyo
eza na bato ebele bakomi na age lokola ya Koffi te bastar ebele bakenda avant balwambo Makiadi akenda avant tala lwambo Makiadi ndenge azalaki epuis lambo Makiadi abelaki makasi azalaki tala monene azokondela biso kaka na kati ya réseaux sociaux ezala te Facebook kaka nani YouTube soki banini ezala soki ezalaki na moya lelo nde toyebi te lwambo Makiadi bazoki na kointerroger même place azalaki kuna lwambo Makiadi azokondela biso kaka azalaki monene boye azokita po abelaka ya neti kaka Pangolove mpe abelaki mais Pangolove yende aboyaki bainterroger ye po wana balutu babango banini bajournaliste solo mpenza omona baya bake moto azobela otika mwa maloba po un jour boye mais balwambo Makiadi bazalaki baplay mais nani aboyaka abeti masikini bon tellement ngana bazalaki ba moto Pangolove mpenza mingi koyoka bahistoire na ye abeti masiki mpe ondire atika mpe maloba mpenza te nayebaka te ti lelo abeti masikini akufa na nini nayebaka Pangolove abelaka mingi akondaka mpenza mais abeti masikini nayebaka histoire na ye mpenza te abelaka nini akufaka nini abelaka mpe mingi nayebi te donc Koffi Olomide baza bastar moko faut tozala na baesengo lokola Koffi Olomide aza na bato nyo bapesaka esengo makasi oyo batalaka ye wana biso toza na posa stade wana ya Roi Baudouin esalama ata boye ate mpona nini Koffi apesaki date ya liboso aye kochange date bo moto alingaka te apesaki date apesi date wana abosanaki alobi yango mpe je m'excuse aye merci maman Didi Lundai merci je m'excuse na ye journée wana ekozala fere nga na kobeta le dimanche oyo ele mali yaya eza mape te mape nini bokomona wana botapoteli nga live marke botyelanga ta bakado te merci beaucoup maman Didi botikaki motema mabe biso bacongolais tokotaka na bacontribution ya bastress mpona bastar na biso bavivre longtemps te totika motema mabe beti akufa na cancer merci ma bijou Pangolove mpe ondire mpe kaka bongo mpe kaka bakufa ba trop jeune bakufa te bakokisa ata kutu oyo ba 60 ans kutu bakokisa yango te bongo lelo so toza na Koffi Olomide na biso yaya nga moko wana asalaki live ntango nasali live naloba mopa apoza anniversaire na asala yango na potoko asala anniversaire na poto réponse yango ye tokofete mokolo yango na Roi Baudouin concert ya Koffi Olomide ata bolobi ata bopakati ata bosani ata tokoti tala bino bozoi bateke Koffi azosalaka balivre na ye avi na ye po bino bokatelaka Koffi bokatelaki na poto Koffi akoya susu poto te Koffi boleya bokeno meka na Belgique bokokaki boleya bokeno meka na Belgique kuna bokokaki kuna ye me ya sa kangi peza ye moko peza mère peza ya kati ya Belgique peza kuna ko fan ya Koffi Olomide abeti akufa na 40 ans bozomo bon Pangolove akufa na âge ni abeti akufa na trop jeune abeti akufa na 40 ans lelo vraiment Koffi azotendre eza bato moko kosala peza Koffi basurprise moko eza peza minene akozwa bakado akozwa babiloko akozwa banini même fois même na mboka na ye ya Congo balobi kete ekozala journée ya anniversaire tobongoselo boye Koffi Olomide akobeta mpona nini mboka vraiment gouvernement esali mpe mwa surprise wana mwa eloko moko mpona Koffi kaka basali kaka Koffi même mboka na biso basali mwa eloko moko kaka mpona koreconnaitre pense na Koffi Olomide
mais tozaka wana kofinga ka bastar makambo fesina na mboka Congo bamboka mususu comme même président pamba soko fingie lobo za libanda mboka mais sara wana azo bimisa audio azo finir na audio nous abinisi nyonso na kati ya galerie présidentielle avoye na predo aza na ya l'aise asala émission alali pe pongi na kati ya mboka kini. Bonjour ma sœur, moi. Bonjour. Bonjour Jacques Bajo. Ah, qui boutia boy. Ma vie puis ma boutia. Merci Jacques Bazo. Namonio. Wana ki bouti na nga ba grand frère na biso ki santo. Jean Kibazo. Bana ba bote bana ba bonne vie. Ah, na kanisi suso. Oyo na mama si soga neni na yebite. Na mama si. Na yebite soga neni ni wana photo oyo bo mona yena ko final. Na yebi anete. Bisous. Non, on va passer un bisou à l'équipe Bamboué. Merci, Yaya Jean. Bonjour, Mpangi. Nous sommes en pas on love à Koufana 34, la Babylone nous sur la Bossana. Bon, Luambo Makiadi. Luambo Makiadi a Koufana 50 ans. On dirait na yebaka. On dirait 50 ans. Luambo Makiadi. Au Kofi Mutaza. Mwana ya Lulu. Oh, mwana ya Lulu. Ya Lulu wa bwagi santo. Wa kufa. Ya Lulu. Loma kaba. Akufa na 51 ans. Amazon, oui, Nazabia. Oh, ah bon? Bon, comme il a encore mwana ya Lulu. Ya Lulu a mosa tipasi. Ah bon? Ok. Merci. Mariana, bon comme il a moni komono. Bon comme il a privé. Dala batune bakufa basta bakufa mo mwana. Basta batantaka bango trop. Bonsoir. Il suffit. Ah, il suffit na yebio. Ah, vous allez mouké. Il suffit à métis. Ouais, à métis. Ah, vous allez na yana. Vous allez mi balit. Bon, comme il a rapport na côté distraction, comme il a na privé ton solo. Il suffit, oui. Na yebi moi na ya lolo. Ah, akale. Na kisanto. Baleki ne ba yeba ba yaya. Mwana ya lulu ya ozo sika sura makanisi. Mama bino moi c'est métis kata kisanto. Voilà. Alunga so bimana ngai. Donc Kofi Olomide aza mutombo ki la ba flair. En tout cas, mon pao, yoka mutoko ba décision, mais bien sûr, t'as besoin de battre mon pao, qui parate, t'as au fini, t'as au salé, mon pao, n'enga zana n'enga bembeka, donc azana mona bamba n'enga il banga na finga n'enga ye, pas au salé n'enga logo tété. Éducation est un péché, t'as la Bible comme maman mon pao, même la Bible les ali, il faut que éduquer muto azo yokate. Bateau baso sakani la yo wana bateau bazali tina mboka Kinshasa Kofi Olomide mutu moko yako sala ba voice yako loba makamoka mabe Kofi contre yo Kofi Olomide lobaza na Europe netinga na fonga na micro na banu yako finga Kofi oui Kofi osala na lote me ba ba fine ba yebinga oye bate mutu awa ya osala mabe Boba on tozomi timolo la mabulu biso moko to yebaka te biso moko tozomi timolo la mabulu biso moko tozomi timolo la mabulu bamakambo to salaka bamakambo to salaka to yebaka te biso moko ka ojika ozomi timolo la libulu na mon pas faut ba décision makambo susu
mutu ba na kata Kinshasa wana moi prison to mona ba tonso pe ba salati batu wana ka o lelo ko bopa o baza ko finga o baza ya ko finga te mais baza na ndenge moko ba kota ka licho ba kota ka yon soki na ndenge ya cc po wana eza soki bazo kota ko fi baza ba sala lokola ke to yebi mingi po so na kena ngona ndenge ya betete prison bakangama déjà na ba prison bango bakangama bango déjà to mona ti ba artiste peza ke peza kangisi penza no pa ngana na mona to kangisa moto ko fi lo faut kangisa ko mo pa kangisa penza moto na yibite ya so mo pa kangisa nani penza pa tu so ba finga ko fi lo na mona te ko fi lo de o na mona te na mona te bozwi ba mbongo soki ye andi wana mutake futelo 2000 po zonga kuna pa ba chinois ba kotela yo Enoch azaka wana za chinois Enoch sa komada ya chinois Enoch aza wana Enoch pe azaka wana kuna kute ko sala mutu bien un jour ata réconciliation oye bata Enoch yamata mwana po Karine pe aza mutu azotala pe vie Enoch ape mutu akanisaka ezate ke ndeko ke kuna po lelo obana ko takaka bato obana ko finga bato oyo akake kuna renfort eza kuna te yango Enoch pe kuna kaka Enoch kuna kaka wana ba technique na peso ya Enoch ko tika bango te no fe mama si wa pa otika libala na batika libala onka na pete ya moi kanda kozana nango po aza mwasi ya ko lakisa mwa mobali na yekete ko sala su biloko o tetala boye sala makambo su peut-être yo kokoko yibino boza ba star ko linga mwasi na bien bozo ko luba makambo boye mwasi so ko mona kaka o draga kinga o sala kinga boye donc biloko boye tete papa ko sala susu aza mwasi c'est normal na linga pe na osilika boyo kasi mama si asilika te et pas mon père asilika na mon père te asilika na ye aza mbali na ye non so na libala osilika te obala bonde la rayote siko libala eza kaka boye non ndenge aza na mama si asilika mon père bondeli encore mon père muta maloba encore kofi muta maloba mon père oloba bien kofi olobi de mon père Boni. Oui, premier jour, on a tellement kanda. Na yo ba modela yo ba ba bien ba ndoki. Mama ke inoki. O abua ka mwana. O ba tinoso ba ka mwa bo muna mwana na kata rezo so mwana telanga na rabo. Ba mama pe bo botala ka mwana. Mwana ba atelanga na age nini mama na tika na age nini mwana ngwa boko mana pasa so beta voir même solo na ye. Mwana na yiba mo yiba asala vie a passe. Mais mama na isiko botala age oyo mama na Enoch abano finga fali na bana na niki Enoch azali na age ni bobeta kango te Enoch azali na age ni usila lobine moete usila bonjour na lobby a potapote nga live kala te na okata on a un rendez-vous à 13h. What you like about cadeau? Go? Hey! What you like about cadeau te? What you like about cadeau mora bien? Ba cadeau, ba rose, ba cadeau nyonso. What you like about cadeau te? Mon pao, turo, bana ko nyingisa bango penza. To pesa mon pao respect. Ko fe lomi de luzitu. To ana posa na vivre penza. Ako ba lo ko la ndeka papa na héritier lobi mambo le historien. 90 ans vraiment 90 ans mon pao baza wana 90 ans.
Kofi Olomide. Yo moko mwasi ozoke no lelo tala kaka ye moto azalaka pembe na yo wana azalaka na podium azofingaka ngai tala kaka yo mwana mwasi okelela pa Kofi po Kofi asani ya pa bondela yo abondelo te yo moko okelela yo moko okelela papa lobe mama mon papa bondeli yo bandoki ya kotala kindoki mosusu eza ya kotala pardon mama yango Kofi Olomide ntango obenga kozalaki bape po mama si azalaki te opa kosala so makaba boye te batata zalaka na pembeni ya mama si mpo soki obenga mama si azalaki pembeni ayaka yoka mongonga mama si to alinga sala mpe mwa commentaire eyaka ezala boye te en tout cas quelle mission ozwa na audio Kofi obomba audio kutu te enregistrement donc ozwa enregistrement wana obomba yango ekoma exemple na yo mpa wadraganga bye bye na quel terme to yana pourquoi on appelle si vive naturelle vive naturelle petite sœur propre mbote après si maman yenga mango changer combo après c'est les bombes en plus c'est rien après c'est pas sur du love nyonso ba mbote ba cofiette bande kono balanda ba bonne musique quoi o baza wana kaka na PSP bagoloise oya malamu oya motema malamba o bafinga Kofi te to ba baza peza Kofi fere Kofi bazali bango bazana baochaka kimia marke ba mafinga ezali mais bango bazana baocha kimia bazana ba kote o baocha makambo séparation te amoni Wario mo à l'émission Azu audio ya Kofi donc maman wana tala ndinga koloba ndinga babilo mabe so botali bomoni me munoko o ezobimela maloba munoko mutu o azoloba munoko ondenge nzamba asala biso boye nde tozalaka boye nkolo ndenge asala biso atanga bayibi ke mama Sylvia wana aza na ye koka me bayibi ke mwasi wana bazala mwa bamisu mpo nga ntango zalaka jeune fille misu nanga oyo babanalobaka misu nanga oyo elulaka mibali babanaloba bongo babakolulanga na monoko na misu ozalaka na misu moko omonaka soki ka chéri amoninga mpo ntango tokolaka misu yango ntango ezalaka na jeune kitoko ntango tokolaka misu yango yango nde ekomaka mabe Pourtant, tu as une jeune fille, mis son kitoko. Mais si tu as mis son et on est bébé. Pour la mis sur ma vendre. Aga mis sur ma vendre. So ba de la genga. La mis sur to quoi. Vous allez me noko kitoko. C'est comme moto azolo ba makambo Kofi hein. Oh azolo to to ba jona ba ocha. Otali munoko na ye. Ndole mutu moko asilaka makila bomelaka banani te bomelaka ta banani oyo mone mateka ngai bomelaka oyo na monoko na kati mone kozala wow na pesi mama Chati Mbote motema papa Jonas vous avez belé hein na pesi mama la dame de fer Mbote en tout cas boy belé mama Bijou na Mbote mama Meme Kisano la Mbote bato nyonso vous avez belé
na kati na nga na ya na pourquoi so enkola lingia yo le kona bimite de na matongo tongo na bimi wonde tozala bako na limbaka yo tamana nga ya kamno so na tester na ye lo kana lobi ya mwana to pesa respect na mopao eza malamu mpona biso surtout mpona banationalité to lelo kofa mo lobake ebembe nga babwaka na mai na mer babwaka yango bamona te poussière na nga nde banini mpo ngabe eleki peut-être lobi cimetière na ye tala bokeno yiba guitare ya mari misango ti bano yiba lobi mona bokeno kotongela ye ndako kuna na liboso ya tombe na ye nde tomoni bato ya o bato benga soki banani babengani benga bakende kotonga bandako likolo ya batombe alobi na solo merci beaucoup Didi Lundai umela napesi mbote na nga na mon fiel na nga moko bambote na yo baluzitu pa kofia badrage bango basali bela compli basali ba en tout cas mopa oza na pouvoir kofi l'homme de oza na pouvoir moko ya makasi oyo nyonso kaka basali kaka nyonso na mitakala ebima nyonso kaka po kaka odio no ebima wa matata nyonso bosali kaka po bobimisaka ani vos bokotaka na chateau wana kaka bobimisaka donc ndenge bozala bavos wana evanda bosepelaka te motema bino bato bemba boenregistre na bacamarade na bato nyonso koenregistre okende nango wapi ya ba defam bon baenregistre Chantal Bola bazosala complot na baera baenregistre bango ye moko mama Nenok baenregistre siko moto wana peta biloko nga isengo nini so ekosala nga pembe na moto wana enregistre bato oyo emonani boye enregistre moto ata une fois peut-être na likambo moko oyo ekomi bato ebelebele yo moto moko oenregistre bato nyonso non, voilà pe ma bé. Bisous, bye la famille. Merci beaucoup à tout le monde. Merci la bande de voiture, cadeau. Merci la bande de partager. Merci la bande de tapoter. N'a bimé dans le pont dans un rendez-vous. On a zone avant. Donc, merci beaucoup la famille. Oh, balandi en retard. Beaucoup là dans YouTube.